Congo Millennium. Tatiana Osang, très fort plus que Foreman. Pour le moment, la diaspora, si vous ne avez pas formation en source, contactez Tatiana Osang dans Congo Millennium. Ibiso nyo surtout. Voilà Congo Millennium. Tatiana Osang, information en source. Bienvenue na émission l'invité ya mokolo ya lelo penza na Kinshasa boyebite émission na biso soto bito banana na introduction ya émission na biso boyebi cher internaute émission na biso tolobelaka plus mai mazali koleka na République démocratique du Congo kasi lelo penza soki otamboli partout na ville province ya Kinshasa komona te maye mazali ko tungisaka bandeko na biso ezali likambo ya transport parce que gouverneur ya ville province ya Kinshasa pesaki mbela te na ba chauffeur nyonso esengeli na bango na bakumbi mituka ndeto bana lokota ya Lingala esengeli na bango bazwa ba voiture na bango nyonso bakomisa yango na couleur ya drapeau na biso donc jaune bleu pe rouge, voilà, ba couleur wana misato. Alors, ba chauffeur baza ko se plaindre na likambo ya liboso balobite, ba pesaka bango mbela e umela kate, mbala moko bakomi ko brisker bango na likambo yango. Toko kaka te gouverneur pe ya ville province ya Kinshasa monsieur Kimbuta André alobite ye moko penza akozala na général Kasongo libanda elongo na ba jeep ya la police bakokanga ba kumbi mituka nyonso ba tope mituka nyonso oyo ekozala décoré na couleur ya drapeau na bisote pasi ezani tango boko saka makambo ya ndenge wana bozoyeba te ke bozoboma penza population congolaise na ndenge nini ya liboso ezali te bapapa wana bajeune wana bao babimaka penza libanda mpona koluka bakovanda siko na chômage ya mibale ezali transport eokoma pasi biso mpe bayo tobimaka to baye oyo toza pe ntango mosusu mpe bapatron ya bamituka na biso tolingaka te parce que nalingi mutuka yanga mpenza ekota ntango mosusu na bleu bacouleur wana ya drapeau te poleur moko boye ntango ekotiseli yo lar na vrai boule mpo okobeta nango to ntango mosusu na butu to mwa dimanche obiokeki nkole ozwa mwa mopepe to mpe oza na tournage moko ya émission songolo pakala quand même okotambola na mutuka na yo te ezali na bacouleur wana to mpe bakoma taxi. Moi, ma papier moko bazoteka na hôtel de ville baoteka ngo kaka na $5. Ba pesa ki ba point de vente ba obiata soki bokei na ba maison communale bo okuta yango. Ba chauffeur baza ko se plaindre balobi maman Tatiana soki okei okende kokuta yango ye gouverneur de la ville alobaki te batie ba papier wana na $5 o ezali lokola na franc congolais lokola 8000 francs soki okomi na kati ya commune bazoteka yango 12000 francs. 12 000 francs. 12 000 francs eza lokola neti bazoteka yango na $8. Eloko o penza ezosala pasi pe mawa na mboka na biso yango wana. Bokotindika bato te bokende bosala eloko moko boye tandis que nanu bozwi penza te eloko nini otango bino bokosala parce que ba chauffeur pe bango balobi ya baovana na bao na bandako. Bakumbi mituka bandimi ke baovana na bandako mais siko pasi ya biso ba oyo tango mosusu tokomata na bamituka olingi okende lobi po komona bakumbi pe ya bawewa oyo tobengaka bamoto e okoma lobi so longo mata olongwa depuis kaka Kasavubu a okende ti tango mosusu kaka na wenza gambela nyonso zaka esika moko mongo koma yo kata mosusu 2000 francs ongo koma na po anini taxi ya komata ezali te. Alors,
eloko nyonso ntango bozosala yango esengeli na bino mpe bosala parce que misala osala eza ebele lelo transport eza te bato batelemi na banzela pasi mosusu bandeko na biso mpe baoyo mpe bachinois mpe bakóma kotraite bakongolais lokola banyama okokóma na mosala retard omona chinois aza na kati ya mboka na biso azobeta travailleur oyo aza congolais po bakómaka 7h ya komi 7h30 to 7h20 na retard à 20 minutes. Pourquoi? Mais kaka na kati ya mboka na biso misala ya kosala cher gouverneur eza ebele nyonso wana sikoyo ekomi kota te tokómi ota mpe mo mpe boye bamabumu na bino bapoche na bino parce que ntango bokoteka mwa bapapier wana ya baseti ya ba 5 dollars wana oyo ezotekama 12 dollars po ye mpe moto mpe aoteka kuna kolinga mpe atikala mpe pardon 7 dollars akolinga atikala maboko pamba te aosepela atikala maboko pamba te aolinga mpe ntango mosusu ye patya mpe aye na libenga ya bango kaka nde bazolia bato bobimisa na banzela batya bambasu eza bamabende moko batiaka mpona bapune na nzela batobolaka bapune bozomona teke eza pasi sikoyo misala osala eza ebele bafulu ekomi partout nde naza enrhumé moi grippe ezoderange nga donc parce que tokenda kotourne émission moko tokoki solo te na ville province ya Kinshasa neti lokola kotraite bamakambo lokola neti ya bafulu ya bamosala kutu ne esili kutu te me bozomartele bozobeta kaka marteau bozotelemaka esika kaka ya batransport mpo na nini parce que kuna nde mbongo ekota eske mituka oyo ya leta toza nango awa eza na kapasité ya komema population nyonso oyo ekobima na ntongo bao bakobima na njili bao bakobima na banda bao bakobima na kasavubu bao bakobima ngiringiri to mpe bumbu to selembao eske bamituka wana ekokana nyonso moto yanga longwa ndeti banda komini ya banda lungu akende UPN eske transco eza to transkini ya bongo ezala eza te eza ntango mosusu ya victoire mais eza limité eske ekoka bato nyonso elongola bato nyonso angalema kuna mpo emema bango ti kuna ekoka te eza eloko ezosala pasi mingi misala ya kosala ezali ebele eske bozokanisa lokola ntango bokosala nde bongo d'ailleurs mpe tozolamuka criminalité na ville province ya Kinshasa ezosila te baza koenleva ka ntongo midi pokwa bajournaliste baza koenleve ntongo midi pokwa mwana mbali moko na commune na bandal dernièrement baotaka obeta ye masasi à bout portant oyo eza kutu commune ezalaki pembeni wana susi ati ya la police ezalaki wana mpe kaka pembeni wana me esalaki nini eloko te mwana mbali wana aperdraki vi na ye atiki mwasi na ye mpe bana na ye vi ekomi kaka ndenge wana lelo bana na ye ntango mosusu avenir na bango eza ndenge nini toyebi te misala ya kosala eza ebele ngai nayebi te so misala na ntango mosusu bopense ke so bosali ndenge wana nde bodimine ntango mosusu bakuluna lelo na stade na besoin naki etala match avec la babeta na ima na moya oketala yango eza te bilima abetaki na renaissance moya okende otala yango eza te bokende otala yango te mpo ani parce que après match masasi ebetaki jour wana mpo na nini mpo liboso ya stade de martyr bakuluna bakoma obombana wana oyo tobengaka bashegi bakoma kobombana na boulevard kutu ya 30 juin ozoleka na boye so tokomi ka ngonga 17h omona pe bashege ko bapanzani tout le deux côtés bamisu na ngambo koto bamisu na ngambo koto omona pe yake bazokata bachenette bazobenda basak bazowelela bambongo na bachauffeur na bavolant est-ce que on eza misala osala te par exemple bozwi bajip wana bolinga bobimisela biso bachauffeur na biso libanda bozwi bajip wana boki otya na boulevard bocreye match moko boye ntango mosusu mpe bozwi ata nini comment on appelle bozwi ata tout puissant mazembe bobetisi yango na vieux club mpo ezali parmi bamatch oyo ebimisaka badésordre bosali yango comme ça botala ndenge nini bazoyaka koviolaka bato bazoyaka kosalaka makambo ndenge na ndenge makambo osala eza maike na ville province ya Kinshasa. Depuis on a commencé ya ko se plaindre ba marambo ba bosunga biso mwa mukeno na marambo petali peta msupe ba fulu ezo silate. Est-ce que wana eza likambo penza ya ko bongisa te? Ça fait aussi partie. Il faut aussi arranger. Il faut ko bongisa pe likambo ndenge wana. Botika biso kimia toza pe na besoin mambo wana te dernier soin eza ba distraction parce que tozi la toke na maponomi. Ba chauffeur bazolela. Tozoki na maponomi
bozo continuer kaka kosala bamakambo moko boye oyo ezali fo tovanda autour ya mesa tosombisi ya makanisi biso na bino. Que demande le peuple? Est-ce que notion ya kotuna eloko au peuple ezosenga ezali te? Demandez aussi au peuple eloko nini balingi, comme ça vous allez comprendre que bazosenga que baza na besoin batambola malamu. Est-ce que kaso bazinde ba parce que bomona pe na bilili wana bomona to insérer no bomona ndeni transport eza pasi bozomona ndenge nini pe batu ba telemi ebele na arrêt ya transport pour que ba luka mituka eza na ngote po ba chauffeur pe na ba boss ba obi que to tia na biso pe ba couleur wana te bomema biso esika boromema bobongisi ya biso mboka nzala ezali. Vous pouvez arranger ta musu ba social batu bazo sala bazo futa mate enlèvement tongo midi pourquoi bobongisa ngoti na ba banque oromona ta mususu moto epo ya obimisa mbongo na ba mambosala ezali ebele. Tokoliki ya penza na gouverneur ya ville André Kimbuta Rolanda biso bongisa nano ba mususu esengele bongisa ba fulu to ana besoin elongwa to ana besoin ba mamba misusu elongwa to ana besoin otikela biso nanu ba chauffeur babima baluka ya biso mbongo to luka mwa fufu mwa mayebo po na bana biso nde to mesana mwa kwisi mupandi po to ana musuni musute na Kinshasa bobongisa ya biso makambo wana botika na mamba ba chauffeur basali transport ezo matin midi soir tozo ebate tarification ezali soki pe stable te on ne sait pas tokomi wapi. Merci na balandi ya Congo Millennium pe balandi nyonso invité lelo penza tozaki plus na besoin to sola bino parce que pe ba chauffeur ba bimité bo mondenge ni wana ba image o bolandi ezali ba image oyo ezalaki na boulevard ya 30 juin bo mondenge nini mituki ya nango te presque ba mituka nyonso bo moni lelo ezotambola eza na nka ba personnel et bongo ba taxi ba sala ni tokoliki ya te penza bakambi na biso ya mboka bokobongisa ya biso mwa likambo wana po ezali likambo oyo osala penza pasi mingi. Nous avons besoin bobongisa ya biso mboka na mama mosusu laissez-nous na ba distraction ya mike opo tomondi ebolekisa ya biso netika à l'heure. Merci na équipe technique Mobimba ya Congo Millennium. Merci surtout à Jordan Kambala pour le montage et na number 1 ya Congo Millennium papa Riki di Bendi ensemble na maman Gouli maman Jolie di Bendi vraiment la pomme verte. Merci à toi Jires Mwanda de tout le temps de tous les jours Jires Image. Merci aussi à toute la famille au Sango. Peut te présenter ma condoléance na biso la famille Bouanga au baoti ko perdre maman na bango penza na baba dimboma to ando bien maman Muyombe atika kibiso depuis avant-hier. Tika ete molimo na ye epe mapenza na Boboto église Mbappé paroisse Saint-Charles Luanga te présenter ma condoléance na biso na mavu bavubin selongo pe na Judith côté na famille Mobimba donc Toza de cœur Nabino, champion Magouche éternel champion, Cécile Osango, Fifi Chongo, Mireille Osango, Madine State. Je vous aime beaucoup. Kasi Soki Nzambe à Zongité. Joyeux anniversaire à Irène Bailo. Soki Nzambe à Zongité. Retrouvez-nous prochainement na numéro Moussoussou parce qu'on est là. Kakapo Nabino. Soki peut sujet Ezali Eric Lusandou. Bassa Ndenge Osalaka. De Gaulle Mavinga le roi. Motema la reine Agnès. Babi vraiment Gigi Kabouya. Babi évangéliste Gigi Kabouya Motomoko bien cité de Olivier toujours Camille na Kinshasa. Merci pour la confiance. Merci à tout le monde. Hein. Merci à nous sur Bayo Boulinga Biso. Bon continuer ya ko s'abonner na chaîne YouTube na Biso pe bo partager ba émission na Biso. Bobo to bondeko pe kimia na kolo Yesu eko ba ko régner na mabota mapini. Au revoir.